Bon, pourquoi tu es là, il aura tout gagné. C'est à Lyon. Bon, on va d'accord. Bienvenue. Osani, on peut la voir pour tout le monde. Pour moi, il y a la bande de nos autres Osani. La bande, non, tout comme il y a mon son à dire. Oh, Mimi est famille à Makamba. Mais à faire souffrir à chaque fois. Nini coquette. Sasa. Kwa mwenza makasi na kwa na tension na betio. Nini ko sasa? Ah? Arlina Seni. Abanyinga ye. Loba nanu coquette. Na mai babeti. Wapi Arlina? Wapi ye? Sikuna wapi Arlina? Arline atika na mai. Mwana na ya Arline kwaza doki mwana wana. Alobi ondoki. Abinga ndoki. Yondo mutalia mama na yo mama na kufa. Na bomba ina mbongo na ngakoloba te. Ona kusela no suga kocha. Na lelo na mikuwa mama ni kuna na cimetière. Asa kana ngai te. Ako bimisana ngayo mosomba. Esi oni boye koko keti tika ya lelo ko mama na ko sala yi. Ako bimisana nini? Babeto bato belé. Il faut qu'on soit moko na bango zani makasa ko soit okakola moko penda mino. Amina kanya muno kanya maboko kanya makolo. Kindoki amine comme na kindoki ya moi. Et comme na kindoki ya moi. Na ko lobate aya. Ayana. Kindoki na comme ko leba tuna moi lingali ya yo. Et si li pe koto zela ye. Et si li pe coquette. Hein? Ah, yo ba su ko likamote coquette, hein? Yo. Salito pusana. E baninde nyo ko simela njoto. Pusana boye. Kita, coquette betaye. Coquette betaye. Betaye coquette. Betaye. Boyete. Yaya. Yo mama te. Yaya. Oza mama. Mama yo. Mama mtaloba ebongo. Voilà. Mama oki. Boyete. Il y a de la paix. Nini. Nazaki na ndaku nyoto ozoloba. Nazoloka. Yo za mama. Elle kamboza ya bana. Vali za bana ngoni bale. Oyoki gauche, oyoki droite. Yo oyoki ya sasa.
ya Arline oboyi koyoka mbala moko betai ya za mwana oyo saza akufela ngamna mama ne ngamna bomba mama ne nyango kintoki na lia mama ngamna bomba mama ne boniko zoe kasi boluko sika ko fanda ngamna sa mama ngamna ko chifle Arline ngamna na yo ya boyete boniko boyete na nini na biso be boyete ya boyete Arline fika na ko chifle na chifle la kangi koketi de la cosa de ya de la paix ya de la paix nina e como yangana yo na bimisi boyeke ndoki yanga boma mama na ye bato mboka ye Arline muto boma mama na ye peka pesa la kandoki yango peka lingi Arline mingi bombale ba associé akanyinga be kingonda kanga ndoki mama no mukola kufa kama na nga kingo pasiti kasi mama akanyinga ndoki ko sakala na yete tana mai ngoro ko mono ke suna ye atana mai so kenza moko yika mtazana ngai yo peka yo ndemo ke bongo ko yale susu te kena libela alizela ngai yo zonga zoba nyama alizela ngai sukule kwa ngumza yo beso yo zolamisa ba matipuna il faut avoir habitude ya kokombola ngana bona musala te pona kombola kayo ezani kulambo kozwa bapupula ndako kolaba ndenge olingi wana kombolaka yo ozosisa baprovision nyonso na ndako ukasi propriété ezalaka na bana basi na bana mibali mwana mobali mosusu otali ndenge azobongisa na ndako nokamwa makambo oza yaya me mona benga ko makambo po yo lingaka miko kote na mwana Arline nalingi makambo na kokete te na boyi na nga benda Arline matoi musana mikolo nyonso soka akutana kokete na zama foka nga kokete kachi abundisaka kokete nalingi te po mokoza na kobenga na ye na ndako na ngai yo lokolo kote la ko panzanga sango mboko mbana za biseli mabe okozwa ye yango na ye kopesa yo rapport po tango likambo ekobima kuna bosi bosambwisanga mboko mbana zakata na valeur te wana ngai nani lisusu na ye na ndako na aleki na ngai mama nga nakopanza osango te bizalela ya makambo lobaka ya yo moko moto elakisaka epa bato ngai yangani te bizeleli nga naza nango mama siko na mitide oyo kotomboka te na ye nde kopesa yo rapport ebandi ndenge ni ye Arline akanga koketi kuna na nzela akende kobamba koketi na mabele mpo na nini nga na kamwe mpenza Arline koketi na mabele mais ata bambiye baza ya na leki bitumba famille na famille tanga munoko na yo oyebi Arline eza moto ya mabe Arline eza biseli mabe alobaka ata azaka baba likambo ke soki nalobi ya po Arline mama kufa soki nalobi bino somboko mboko na po mama na kufa ngamna bomaka mama na Arline ata azaka yana ngamna tielaka poison boke na kotalisa babisa bino ngamna bomaka ye yo pe otambolaka na Arline mbala mosusu bende ye matoi yebisa Arline mama leki na bino de la paye ki pana msaki kopesa rapport soki ayoki te na kokete bokokanga ndoki mbala misato na ndako mama mosala osali na Arline akoli tokumisaka yo mabe na yo tombukaka mbangu kobokola bato eza pasi po moto akoma mokolo eza pasi biso nyonso tosala bambeba meme na lekole so toke na ekole zamba wana na kotumula na bamamelo bana mamelo balali nzala bake koyiba kokoti mamelo atuna ngai yo mona bana na nga bekofundaka te epa mama bokola Arline kolimba ye te mpe tozwa yo mbala misato te na ondoki te tika yaya na yo moto atika Arline atike na maboko no boza mama moko tata moko nga naza camarade soko nazoteyo atanke yaya nazaki camarade makasi ya yaya oyo akufa soki atikelaki mwana na ye obokola mabe eza te liwa moto asengaka ngo teke naza na posa na kufa nobokoma vraimen bange pardon de la pe changer mwa moke oza mama malongi ya bana mboka te mama changer ta na wana ya makambo
ngana tindaka yana nga kufa te ngabe muna bomaka yete oyoki loko yana nga kufa nde atikela ngani ya soso na pakola kana njoto Arline mama maloge bana mboka kelo se basango balongola mama maloge na longwe ese basango na longwe be église ngo basango na longwe na longwe yo ponyo za kotia bon mama ni zo tia na fandi mabena mboka ma de la paix e fandi mabena fandi kwa mutuna ona tengami sakala ngana jifula misa mama na pardon on zo bana se respecter kasi na longo bilama na tika bolumbu omoni bolumbu na yango acha ya makamala sina yebi yo po Arline ko buke liboko to mosuna ko boma yebo ko kute bembe boy kala ya mboka maman benda azana éducation te maman asa vraiment incorrigible mboko mabalinga kaete maman mboko mala la tête mu comprendre soko comme na mai 6h di 9h mutatoka mai banda dinda mai moi chef du village kakati te boye vraiment to ça les réunions na mboka longa na mboka la biso Non, Dinda chérie. Oui. Nasani. Napusani. 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 To comité. Makasi. To komi. Na kiti sana. Na kiti sana. Na mata. Mata? Yeah! Naja mobali! Suru kume mangate. Na buku ni wewe. Wapi yangu? Sina buka matiti. Zile cho matiti. Sasa. Ah? Nini wana? Nini? Ole bana nini? Yo simba ino ngani kama kasa. Sasa. Kipasi. Ukomi na bajani bali na mboka. Ya nini? Ya nini? Yo. Nani? Nani? Ngongo lebisa mwana kasanga. Azolo bana yo. Ozolo bana ngati. Nazolo bana. Atika ina. Tika Nini? Sasa. Nini? Yo. Azoka pasi. Nalo bana ye. Ata mwana kasinangai. Ata mwana kasinangai. Ata mwana kasinangai. Ata mwana kasinangai. Yo ngo bebisa ye. Wewe tega aza minere. Finga. Wewe tega. Yo ba finga. Finga. Aza minere. Sasa aza minere. Yo ta tata. Oka. Wa tata. Moni ngana suka peme ndeti yayo. Yebina kuti. Nini angolini? Tokenda. Tosani. Tokenda. Oza no kwa ani no kuna ngati. Nano kono te. Selanga mona swani. Makama. Kokota makama ngati. Kokota makama ngati. Olesa ngai. Sasa ngai no kona yo mankenga. Na sina lia mukala na yo. Mankenga yi. Na sina lia kwanga na yo. Sasa mankenga. Na sina lia mukala na nzima. Mwana de la paix. Nzima batala nzima. Ngala za no kona yo. Ono mankenga la kona. Pona no kwa bola. Yo. Tikai. Yo. Sasa mani. Tokenda. Sasa. Nalo balo yo kati. Meka. Tala. O mwana kasinanga. O mwana kasinanga. Tala. Sasa. Sasa. Ozora mbanya ngama bepo. Sasa. Olo ngama bepo. Oya sina. Tonga. Yo cha tonga kuna. Eza singe. Eza tonga. Sasa. Ya mato. Ebetu. Obi kama ya mato cha mato kuna. Oya singe na. Mato kuna yo. Nazana. Yo ayo akika peka uche mato. Tika ngana kile mali. Na oyebike na. Kade la paix. Na banzi ngai na navandisa bino boete. Ponga lokola nazalaka nga noko moko na ebite pona mukuse yango boko pesa nga valeur te. Na salaki constant ya bana oyo mibale Sasa na Arline. Kolandela Sasa na Arline. Sasa aza impoli ya kosakana te. Sasa akomi na aja kozwa mibale. Lobana mukuse peka. Zala mukuse lobana mukuse. Na kukuta Sasa na mubali. Na mboka pela zamba bazo sakana baje. Ngai na loba Sasa abandi ko manke ngai. Quelle éducation? Quelle éducation Arline oyo akoko fungula mbanga ipana nga noko na ye afinga nga. Éducation ni mwana azana ngo. Nga za black oyo tikeli nga libele. Ndenga ngopesa yo respect ndenga ya kopesa nga. Yango moyi ya odike mwana obena mabe. Mwana oyo obebisie mabe.
Arline aza bien vraiment sur total bango mibale ate Arline na yebite mais oyo kanga munoko na opeka oyi na kokozwa lipapo na yitio bana ko kabulo pe na katika tilo comme tasali AVC côté moko kotika la malamu côté moko ko pola kaka na lipapa oh soba nyama ngazoba yako kata vexo zo mwasi apexo bakango na mwasi na zamba yo bien lengine saka so bakango na mwasi bakango na mobali so vivant autorisant so asa mona muketa autorisant so kazi mobali ya koki yo linga pota na age ni yebisanga linga pota na menopause na ndako voilà voilà l'éducation mon éducation ari nozo kumisa o mwa madame ya ndoki oyo mona dongola kanga afioto la kangai banda mama ne akufa akoma ko mono nzenga mna lia mama na ye olota kanga lelo ko bisanga pole olota kanga so dongola nga mona kanga na yo mutata na to ni asana ngo azu balingi mobali za to exactement yo za mona notice ya ba to ozo condamné na tu za juge qu'est-ce que to tanga te mobandi jugement yo bi ko koma ko na yango mona mboka baba ye na mboka baba ye ona na kolela ndaku na ye nani ona na kosenga liboka na tuta nani okufa na kobeto na kosani na kobeto na miso mama na kosani na okufa mo likolo e bon so mona ndaku fumo no kitina se muno kotaka ga likolo Yesu bwana yeta mama na kufaka ta mama na kufa kotaka bembete ta mama na kotia tumba muno kotaka ga wa kama mno songa na zolo kama na telma salibino ngala pa sagi oh ngana lobi opesi nga valence soki bo sela mwana nga kompe na peka bozaka mo sembe na butu ndima ndima la baba mo sembe na no peka so beta yo ndima bozaka mo peka butu ndima bozaka mo peka butu yanga kotela ga yo yade la paix maman me donne wala ndima andimi yade la comment paix secret de comme bima donc na to comment secret eza loko la pasteur okani mwana ba kindoki andima boke sali bala telema panza yo telema ya Caroline telema yango peka ninga bala ka Marlene te se ba bili ka Marlene peka ka bili donc basaka mwasa mobali na putu abota bana mwana oyo osaka o mwana malamu yeke na nini na bisi bino mwana malamu na nini ai si yo ça ne peut pas nanga donc on a somme na botoli na botoli la ta ketchi tala ketchi on numéro na ina likone so Mama, Arline. 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 Na ero yomo na zambu vani zo lele Arline. Bangsa na maya misu. Arline nini ndeko na ngai. À chaque fois qu'on a beaucoup de gens qui ont des Carline, on a une jeune fille. Ndeko na nga, longo la ka souci. Maman le sakou fait les Carline. Na tumolo na mboka, na tumolo. On est là. C'est bien là. Nikuna la lembi na makini. Bana mama na kufa muna kapasi. Ina mabina sali na bokoyo. Kividi na mabenga la sali na ibati la sala eloti. La sala tanti na nganini kipita usuna respecta yeti. Timona ngikumuswa makini. Asa sukini. Nakukali sunte Kevin. Sona l'équipe va finir. L'équipe va penger bloquer. Arline, je suis ton frère, Arline. Nazande kunayo. Parce que tu es ma sœur. Si vous avez est-ce que maman n'a pas cambo a repris mon bloc au lia? Mais le colis a mis à salir dans la toilette. Sur le lieu qui est au salon, au sali, caca, dans le bloc au lit qui n'a pas Arline. Aux agents. Maman dit la peine à maman n'a pas même père, mère. Maman n'a pas fatigué bilanganaï, atika bilanganaï pour yo au cause de la bien à vie. Maman, le mis quoi il a été. On peut s'en appeler si quoi il a été. Arline, quoi il a été. Et si il te tenda coup, na le que. Pourquoi on a zamba azawana
na tumba ye na selo na litumo hein mama longa ma na liete ke to ngapso loko le ko le la tenga azali Arline tsoko pesa nga pasiko hein OK ma de la paix on a azaka de la guerre de la trouble hein azana pété ana pété mo betaka na oyi o ba ngela po na bungi kunzela kende kwenda tenzela blona na tsikia mpona na tsikia na zamba anga sima kasima zamba ko yitaki no tokena ita na chemu tika ya sala ino pesa na okoni tika na okepesa koni kuna na simba kokati na kobeta na chindo simba ngote soka sisa simba nyonso kepesa koni tela misali bokala tela misango bien moko koketi ayide misa pelisa koni koni balobi wana yo koni wana te kena koluka bakoni no mo chese osimba koni na ngai te asisa no yo yaki na koni te yaki na koni lisheti ndeza mina te yango na maboko na mako paso koni na maboko te mukula na maya zo ekisa mwa mwasi na musobi na ko so yo ngana na ndaga minu na ngelo kwa mbeli faut que te lo bandingo so kata koni na minute faut que ta minu aizo ko continue tuta keti tika ni tika onto muzelo kwa kiseni kala muso sali mama na ko ma zoba wana makila mama ni matin na mutulo ko la 20 izo pesa ka equity sembola loboko sembola loboko makasi tika na liboko na telema nyamana na comme ko tshangona na moyo ba tout a répondre sika mona lipa pate microbe kena ko tanda ko na likola brique renga keti na yo oyoki mamna lobite osala assemblée rond mato ekufa ndenge na butu ntango loka ndenge oyoka bandoki ya njili babengo kendanga njili ndenge ntango bandoki masina babengo koyoka loko takei kotyakuna soka balobeli likambo moko azotuna mbala zomi na mibale loka mta kufa matoyi odongola nani adongoli te mpona mona tutalanga kaka olozolela mpo bamama mboka ba bamama niokolaka mokozuye mai azolela mai zonga kobakisa mama na okatisa mama bo nesi yo mama zoya mama bino te okoketi pao yo mama ni atunaki oyo olobiki mama bino kokanisa ye te nalobe bongo te olobaki nini ndeni koketi inalotali epui liboko eza mpe mokuse ko tutango boye te mpona oyebela bia te fukama tutango ya kofukama kolobisa ngai te ozomona mesera liboka ko ndenge eza te na place yofandena koketa koisenga na tuta yango ya kofukama kolobisa ngai te monisa makasi kolela te bamama mboka bokatisa mama niokola tondisa liboka bien po oyo sese sukolaki oyo tika wana eza deja ya kosukola kosala yango tala kenda kozwela nga kantine wayenanga kantine wana tiao yela ngai kantine na tiango nzela wana bana baza kolekaleka baya koyiba mosusenga boyina kofinga ye notuta pondu na moi makasi oyebisaka sotya lipapa kuna azwa kantine mama mosu asalinga boyina kofinga ye mpenza kantine yango eza na mai yaka nango yaka otyelanga mai nango efanda na talaka me mango yaka nango awa ibandi afandaki kolobaloba nde na kofinga mama mosu ameki osalanga bongo eza bilamba na ye na kati nikango bilamba ya kosukola to ya salite tia wana so sonike otia mopanzi zongela kotuta pondu nga mama moza mwana jeune tika na yo te nayebisaki wana eza ya kosukola to kobeta ngai bongo te na osaka na ngai te kobeta ngai te ino obeta bongo mama liboko Arline pusana boye tika na yoko tuta kolela na yo te pusana aje tika liboka mopanzi Arline tika liboka mopanzi pusana nalobi tika na yo te naza kobenga yo senga liboka oyo ezobenga natutala ngai Arline pusana boye olingi na telema Arline olingi na telema olingi na telema pusana boye ya genou pesanga pondu wana pusana boye pesanga ikasa oyo kwesi pusana na yango pusana na yango aliso na temi ya kozokisa yo
Poussana. Ça pour tout na te. Poussana watika on ngulu bisanga boy ni poussana. Pardon. Fongola muno. Fongola muno. Loba ngai Arline na Santaba. Ngai Arline na Santaba. Quand tu sais nyonso. Fongola munoko bien. Na mona ndambo lititi moko tina libanda. Fongola. Ale kanga muno. Zero na kubunza. Zero bunza kwetika. Ale banda ko tafuna kanga muno. Tafuna. Tafuna. Ale tafuna. Niata. Ale niata. Tafuna comme les musunya ngombe. Tafuna. Tafuna ndongo liaka misunya batu na butu. Ale tafuna. Tafuna. Zoba. Tafuna ndongo mutaliaka musunya ngombe. Tafuna ndongo liaka mikuwa batu na butu. Ale nika. Ale ebi okomela yango na mweso kobwaka ngote. Ntoki. Ale mela. Mela siko nyonso. Mela. Mela. Ale chaha. Pinga. Oche sana ha. Telema. Pinga. Fanda so pondu tuta. Osenga bozo tuta sukongo. Sopa lisusu. Soka ko sopi na lesi yo kasa mususu. Ko sopi na lesi yo kasa mususu. Ko sopi na lesi yo kasa mususu. Bah, les pierres tombales. Bah, les pierres tombales. Artiste est une contribution. Même artiste est souvent boudé, non? Mais surtout à poto, on dirait longwe, ni poto kaka. Poto peut ça. Mais ta tête, la pierre au bazar qui ça, bah, on y a bambon, on va t'amour la bami tout caché. Bah, on va y aller. Est-ce que vous avez na kata Congo awa? Bah, il passe la muninga, muninga, bleu pour le roquet, bolinga qui m'y va aussi elle tombe. Bah, tiens, nous na kata groupe, bleu pour quitter. Paris, il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir naïveté que un groupe membre a dérangé le message et tout. Mais quand il y a un créé un groupe privé qui est dans le groupe, mais n'a pas sa contribution. Quand liwa et soit mais surtout parce que na branche té oyo qui va quitter groupe pour je sais pas moi mbongo soit quoi non vantage je sais pas moi. Mon poto ils ont synonyme ya ko gagner vite. Ils ont un pays comme RDC, ils ont pays le pays. Mais bon quand ça va bateau bozaki na bonga tinto kwa dadi di kambala. Amu tubasa ese ba blague wana te. So moni ko lingi no groupe te. Koloba na yo te. Lobaka ka mbongo na mbongo na kopesa pa na ko tindi ka mbongo. Pinzo ki ne ponche ngo wapi. Nga yo ka pesoni. Konso batu bavandi boye konde ko na ngai. Na ke veye te. Veye ngo ya nini? Baba vie de nuit. De nuit. Tout ça na journée. Pasteur ku toza na ndaku. Veye de nuit yo te pe nuit na kati. O 10h to nuit. O t'alerte. Ba tu pose bene ina kanga de place na ngai. Ola muko sukoli na nutemba mbongo na yo memina musu. Ba dengele msu ba ya wana ba visu ba place alinga na na place. Yo ba kena ne pon jube veye ba kena otanda ne liputa. Ata etoko. Yo veye yo zo kena ne pon. Veye ni na lix. Mama botika ekene na po. Oyi ko ba tina jeune de prière. Za ko mikila. O tiki nyonso. O tika nyonso yo linga ka loko linga ka mbeto tiki yango lali na na se. Okay, yepo kepa kila. Akila rapo. Yakina. Ayelo alela ka. Ali bumo mto wako kila. Ayakila. Okay, yako to kena yo. Yako kende. Kena on veut de prière. Le loko Fufu pele les até pour kila. Des abo loko zo kila. Asali pe ka dîner dépense. On lia pe. On a dit tu le nino. Qu'est-ce que tu kila? On lit le niveau. On so que j'ai les prières. Tu la porte tu réponds. Yakini. Atiki zambe. Atiki zambe. Ya balinga ka fufu balingi kolia koleka nzambe baza boflata nzambe. Ile bolinga nzambe te. Roi sala théâtre hier. Textuellement. Ba pasteur mususu kutu. Apesi jeune prière en église mais ya lia kana yi. Ngana yebi moko akufa. Moko akufa boya de fait de nani visa pa kufa tozaka na visa. Apesi na jeune prière mais ye moko zo kumbula ne fufu. Au moins visa olamba fufu to le alandis na score. Mama nanga na sola no chance peka oncle akesuvete et to peka bien.
kutana kati solo mama nanga na sona mama mais ça le peka bien noko azanga mbongo azaka nécessaire na matanga na makambo est-ce que ça nécessaire na makambo maman garçon tonton moto sala na ni na bureau na biso kuna ba matisi na musala akomi cadre munene et non mona akoma zombongo koleka ngai nazwi na ngaka idée moto linga na ngai na yo no ba tesko no sa ndeni aza chef na yo aza chef ti tono sala na ye tono sa biso nyos tout na ki poste moko parce que yeba matisi ye poste et na mona ngilo no ko sati ya weno zombongo ebeli na linga na ngaka na be bo ezali kamba ya ko la prononciation yango yo wana ezali kamba ko tuna te ko ba vina opo de yo ngolinga ka mutu likola prononciation vraiment nini soko emi olikamte kolobaka na prononciation de nini wani yosalaka boye promotion to prononciation azwi promotion to prononciation so oyebi totuni ata baexplike oko oncle bolingana na bino wana ndalikamba kotuna te maman bolingana na bino wana moto kotuna awa te biso réponse awa maman na avance mobali te na vie nanga depuis na kola bosco mpona avance na kosala te tika zebaluka moto osala balonga na français puté moi ba mantouma mutu ayebi no ala sentiment na yo te ka po azwi promotion yoko na bolingo na ye balukaka respect balukaka vie soki baluka vi na kindumba kindumba nini vi baluka ngo na façon nyonso na kindumba te na kindumba te ya nini mais wani eza kindumba te ata mobali eza responsable tosalaka na ye bamatisi ni promotion na eloko yo kosala eza boye nga nalobelaki mpe Paul Mwamba papa social moto bien makasi bazala mingi na pipose nga mbongo yoka eloko osala ya liboso ya mbambo te euti epa na nga la dona nalingaka yo tokoma mwasi na mobali mbala babolingani ebi baba mama ninga bete pe ninga bete na mutu akondimani mpe yo lelo moko sotu nanga ezangi likoma mwana mwasi akoma na nzoto sono tuna mobali nini nga asi mama na ye kasi ono ba tata bina balaka ngati sikilo pomeza ni siko loka mama komaka papa balaka ete yo komandeni akomate point yo komandeni yango ezo yika ndaza so alonga bilamba mobimba makomi bazo eza mabete mama pekisa mwana pekisa mwana yo akoleka ina personne so zaka sans esprit nga zaka sans esprit te keba na ngai merci ministre maman na biso eza pasi Arline aza mwana mwasi aza fille de la village awa parmi tous les jeunes filles mboka alobaka te mais au monde Arline des fois na nzela na zamba azolela moya miso zotangisa Arline nini olara maman de la pas onyokola maman de la paix aza leki na yo po maman yaya na ya kufa bozaki baninga vonisa maman de la paix pese conseil babokolaka mwana etiki boite dans la vie à l'élo, bah estomac, bah malade comme on na motema. Quand les la wane yo kriller malade estomac, binde de ma toi maman langai. Ninga zora coquin, ne va zo Arline. Papa te. Oui Kevin, nzete so tenga mwana, so lo boti yango tout droit lo bukango. De la pemba la boni à part ngai, camarade ya na ye. Bato mboka bavandisa de la pe ko nyokola Arline leki. Arline mkoso na kuta ye 23h nazaki koleka libumbu oyebi na musika na moni eloko moko ebatami wana nani wana zabu te na kobanga te na pusani na tala bo Arline azolela à 23h 23h ba 23h na boko ezalo kwa 3h du matin le bate waso Katerina ebo mama sikoyo alobe atie pilipili na liboso abasi na wapi liboso abasi atie pilipili mama otabe osali nini opo na lalaki oyebi soko lali mwa ronfle mapo na fatike na sali mingi pilipili soko wala bina alobe azando ke pozo ronfle madina yango na lobi de la paix na epite chef du village azomona ngolo kwa maseke uvoni sa bakonza mboka babi na village oyo bazomona ngolo kwa maseke mais soki mwana na kufi bisa nyos to sepela te mwana wana batika ye na maboko na yeso batika ye na maboko na rapo ngana zo ndoko ne pelka lo bagati ndoko biso ibeki dengele soki pese ntwe eto finga mwana bango ye kuto azalaka wana nebi to soki pese azalaka obi bale bazaka complice na ye bakate eloko na bangela ka de la paix mwana nga Kevin ozana mwana mokie oyebi ndenge abomaka ma Marie abambie motuna na mama na kufa na zamba mutu edindi na zelo siko
bato yo baprofite à partir ya wana bazobangekaka ake kuna kosamba na luzumu aumelite ya zongi babenga na ye bongo mokolo yaka Kevin atobanga nzambe abangaka nzambe ya yebi nzambe te mokolo yaka nzela nyonso za koleka so akuti soso bambie na mira abomata 30 so na mboka nani akoloba elombe ya mboka elombe sese mobutu kuti elombe akufa na kisasa kutaka président mobutu akufa elombe sese yeki sese na ye nzambe akuta na ye bama sese ninga akufa eza elombe yepe ya elombe na kusuka na mboka na minute nazoke na chef du village bovandisa ye nazoke kosola na ye saka zotala makambo pepele na boy Arline na kundebele mama na ke na bilanga na ke bilanga tala mbila wana na pesa mama mbila na ndenge ziki na nini mambile ziki soki bayibi yango soki balela ngo batiki mikokoli ya pamba kuna mbila na habité ngamboka osi na lemi nzambe. Allô, chef Serge. Bonjour, chef. Non, chef, excusez-moi pour un retard, chef. Non, chef. Nazaki na rapport au tika qui semaine passée, fakina ketika na direction générale. Non, nazaki retard pour na babiloko. Oui, nazo ki retard pour na dossier au tindenga na tika na kalamu. Non, chef. Té, chef, nalala na mka retard té. Désolé, chef, non, il est sur retard té. Oui, na koti si nyonso. Ba ebisinga na zonga. Baïbsinga na zonga après des jours. Oui, chef. A signé nyonso, c'est bon. D'accord, chef, merci. Ok. Ay non, faut la bureau no côte sa bilo nyonso. Oui, no côte na utika rapport nyonso kuna. Merci, chef. Mais nazapina ba dossier moko il faut signer. Il y a madame Yoyo Air Boutique. Nazaba dossier il faut signer avec tout le respect, chef. Merci. Arline. Fièvre boy. Nzambe, mutozawa te. De la paix. Nini ngobela ngaboye ko nini? Yaka nano ko mama yaka nano. Nini? Mama na yeba. Ya makamoli nini? Na lobi de la paix. Ozomona Arline fièvre moko zanango. Soko tien nzunga fufu Tokyo lambi. Fièvre ya zanga ko kana moto makala na lituka. Oyebi de la paix. Fièvre ni. Na comprendre. Soko tien kalu kalingi maki kalingami. Na lobi de la paix. Soko na degré ko toksama ya fufu te ko kalinga maki te seke za fièvre ka ya malade ko sila. Esali. E ko sila kana ya lali ndenge wana. Kisa ni nazo. Oh, te de la paix banga nzambe. Ko banga nzambe. Yo kanga malingala banga nzambe mingi. Te yo banga nzambe ko nini? O sala nzambe. Na madala nzambe ko finga nzambe. Feline.
Sina matana nzete na finga nzambe yo loba banga nzambe nga mais oyo sala bo eza la kufunda ke panzambe mikolo so yo sala malamu na miso nzambe ngane mabe de la paix ya makam mabongo na ko 2021 na koma na yoka zala koma mpuna zala nyoka koma nyoka ko zala mutu ko yo ngene bono boyo ko menacenga o zala ka camarade yana nga si akufa kala siko relation to zaka na ngona yo relation to zaka ngona Arline mwana yana akufa tika siko yana nga fa kufatikela ko testament te atikela nga mwana kasi baka tikela ndako na yo atikela ndako na ya makambo se respecte za mukolo yo moko po se respecte banga nzambe zoba nana problème ba burike so nga za buriki yo za burikar yo to za na burikar yo yo ba yebo mboka mobile swana na moto yo be luka ba yeba oza vous tourner yo moko de vous tourner yo moko di tourner oyoki sia tourner yo moko futu tourner mbara tu sambo na sambo eloko longa ndo unotika ka songi ngamba ka banda kono loba sango Kevin abuka na ka kono moninga na yaka ko loba te bo etali ngato za mwana yo moko aza mwana yo moko aza na bolingo oyoki yo muda bolingo bana bena mboka bakufeli baboti tonga kufeli no salisa ka bangoti yo moko liaka na pasi ozoli na mwana Kevin kaka vers loso 2 jours olo baramda bolingo ko zala mobali ya mbinga na mboko yo ko banga elelo te lelo so mone pam lelo ko bima camarade ya mama longa kuna yo bota mwana no wa mwana ka sakla Kevin ko kana koketi te ata sobo te kana koketi te ngala bota mwana soko tali koketi pamboli nzambe abuna te po anini songi yo olonga na ndako no bo otaki songi ndengo memie kuna na hôpital memaye sombela bakisi makamu nyonso ozaka na eloko sia muta pasi na mboko mbesa yo makambo ti pauvre moko boye malheureuse moko boye sia ta pata no mama ya kameza te toto bomo na tika biso ya mai biso nyonso Arline ayeke mimi ko bandi boye ko Tala beste. Bo sur la boye muninga Arline azate bo bitungisa mate on normal. Koyo koyo mo za awa chaleur. Kevin Gaba. Omo na mboka o to koma famille. Soki passe na ngeze Miranda. Ya Miranda c'est chaleur, c'est vejo, il y a best, il y a Enoch, il y a tout le monde dans l'homme. Il y a Yonga Tala, atabino moko. Oui que Arline obila. Maman na nga makambo akepe ba Arline ko Arline fier pour ko sakanate. Maman de la paix a pesa tali grâce à Marotti qui s'est fièvre. Maman na ndoki ndeto ba boyko Arline ala ke pa na biso. Maman na nga makambo a tout tele makasa va butu. Arline na mawa bande maman na kufa koma mona pasi boye. Obi ko Kevin kindoki musu ezaka te fe mutapu na butina moyo. Yepe Arline akomuna bande omusu bazate batata mwasi banoko eba mama leki banani na landeli liloba Kevin alobi pasi ya beste eza pasi ya yo eza pasi na ye eza pasi na ye siko biso nyonso ti tovandi awa toyebi ke Arline azonyokama na ndako ya mama kokete na madela pa onyokola Arline Kevin ntango mama makambo akende kozwa Arline pa mama de la paix po ani te botikaki elibelaka na ndako na bino ya boki kozongisa susu bomoni ke azokemba mwana babati yo bafaser alala libanda ke je veux ne pas bino bino motu bozwaki ye bovandi ayango Kevin madela pa finga makambo aza songi bino nyonso basongi po bovanza bozotunga yo ndoza mona amona esika ofinga eza makambo yakoswana te tokende na kotala bien chocho bozela Arline ata banini batondolo monoko eza ebololo mingi alia abelaka liboma bino oyebi te nga ndenge olobi bokokela moninga bakasabasango alia bosunga moninga aza famille te famille na yeka biso so otiki Arline tokosungi aza te